Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Yadjani, so ba no balanga mabe par rapport à Yadjani, na monaka mabe peut-être Yadjani ça en Kinshasa. OK, abala moi Simon Bouen Alliance, azala pena Mao et puis après, oui, ça oui. Mais tu rappelles la brune même bien les billettes à part oyo bazolo bakia. La brune a une idée. Tu regardes bien mon bien les billettes. Mobile en face andako. Oh, fêter la anniversaire na kati andako Yadjani na chambre. Camarade Yadjani wa bimina etiki na mwana bébé 5 mois. Nani? Donc, le faut qu'on se le dise. C'est ça que je dis. Viens à Firenze. Mandrozela, il fallait ya King, Mabi, il y a parmi artistes Oyo, il fallait accompagner des frères. Ah, mais il dit pas ça. Mais même pour la moussate, mais quand même, ça la fait bien. Pirier Penza. La moussate, parce que des sons vivants, Bando le Banasouté. Obi? Bando le Banata. D'accord. Bandeko ya Jani wana o iya ke ko fukama. Ke bayo kele mawa. Eza ba même bandeko o abengana na kati ndako. Ke bo bima na bo msaba na nga ba okende classe, nga moko na kofanda na seko na lela mobali. Très bien. Il y a pas un mois que ya bengana ba na kati ndako, tout le monde avait vu ça. Toke na makambo mabeta ya. Toke na makambo bien, to sa monde nini. Poni bon, tala. Tout journaliste d'ici à Kinshasa. On ko contredire na a faux journaliste. Comment botier liboso botier mi belo botier mi ça. Ta carte organisée. Ya mama mukanda te. Nazongi no na stress na mama jani. Indumba ya mwasi ne kai makasi. Oh là là. La brine baba tika ni olala en hôtel te. La brine balala ke na kata ndako ya boti bana jani. Oh. Eza no hôtel mon côté. C'est grave. Eza no hôtel mon côté oyo. La brine a quel an hôtel. La brine a quel an. Asa malonga te ti lelo malonga te. Sini. Ti lelo malonga te. La brine a kambukie et pas basi ya minene o peut-être bakoka ki koza na jani. Mwana wana waza émotion no lobi. Amona jani tabi jani na ba photo. Tabi jani na mo wa téléphone. Très bien. Kolela mwana wana eza ya pasi ya papa na ngamo boye na mona na théâtre na yebi na téléphone. Lelo le na mona ya bomo ibona ya mbata na yambi koli. Très bien. Mais moi Mao ayebi papa na ye. Parce que moi na botami ti ba boti su ya mi ba ese na yebi papa ni. À distance karande ba ne belé mais ayebi ki ça c'est mon père. Ata Jania Kendaki. Le ko changer nda côté tango azongi. Sanga ezalati. Sanga ezwati na mukolo. Moi ça otambo mabe sanga eza. Ah bon? Et ben ngana muluba. Et pas biso to be na ochibao. Très bien. Moi ça tamboli mabe et beta mobile. Mobile atambo mabe et beta mwasi. Ni wa oboti ko mema mama mikanda ko. Boti ko mema po na mukanda ya mwana tete. Bo mona peke chibao peza. Mabe peza. Otamboli mabe et beti mobile ya okufa. Bana mokili mobimba yo moto lukaka place ya kopema pozwa repono kitoko tala place ya kopema yango yo chez Vicky Lodge appartement awa okoyaka kana bilamba na yo ndenge ka kozalaka nyonso okokutango awa bazali na ba appartement o ezali na 3 chambres salon cuisine douche ya kitoko pe bazali na ba appartement mususu ya 2 chambres salon cuisine service kuba awa soko koti chez Vicky Lodge appartement okokuta ba mbetu ya kitoko nyekese tala kaka ndenge ezali na ba design na ya deux fois te et bongo côté ya ba salon VIP et biso e pesa la manger ba split ya mobimba c'est-à-dire que a penza au vandi lokola na pôle nord po malili ya kosangana te côté ya mai la pongi ya ba bébé po mai awa ekendaka te et bongo côté ya courant zala penza na pongi bazali na mobange na groupe électrogène oyo soki kaka courant kei pan courant ye boum mbala moko groupe peli oza mobimba okosentir yango kutu te okanisi suki bongo awa chez Vicky Lodge appartement bazali pe lisusu na boîte de nuit ya kitoko adresse Zomi na avenue Lifuta numéro 4 quartier Lagos arrêt mosquée référence plaza na commune Yantili tope okoki kobenga bango na ba numéro ya téléphone oyo awa chez Vicky Lodge appartement nyo. Voilà, merci mesdames et messieurs fidèles internautes d'être branchés scotchés dans cette émission de Bisso Mozino, une émission de bateau c'est que les gens disent tout bas dans cette émission de Bisso. Vraiment moi votre
votre humble serviteur Diego Lemignon, je suis là pour vous servir. Merci na Jonathan Dar derrière la caméra, pourquoi pas nous tout bolinganga Diego Lemignon après trop merci na ba soutien, merci na ba suggestion ba remarque ça là vraiment plaisir à trop. Merci na le Chupa na la Pembe, merci na grâce Passaoula toujours être là, merci na maman Jackie des colonnes grand pote même Mambo Tembele, merci na Bilonyo bolinganga Diego Lemignon, merci na Coca Fils toujours là, bon appétit naé, merci na Bilonyo so Amédée Massoud Mambo Tembele, tozana ya gola Liliane Owapi vraiment parmi les journalistes oyo bakenai ko yamba encore il y avait un Jani, mesdames aussi fidèles internautes du Colo, nous avons un hommage il y avait Jani parce que sauf imprévu bah kunaye le Colo ya mardi et puis on va parler d'abord né Korea qui tout le monde présent c'est ba comédien oyo batiki ba misala bon na poto batiki en mode d'abord ba yé ko accompagner encore il y avait Jani et puis tout le monde qui ba ça c'est ba comédien belé donc il peut des réactions sur Korea dimanche mais tout bien par rapport il y a bazo critiquer monsieur bazo encourager par rapport à propos naé au azan vis-à-vis na bato citer na carte émission oyo wapi vraiment et ça là vraiment pas si trop sur là pourquoi azo défendre pourquoi azo condamner trouver bon carte émission mozino parce que tout c'est que les gens disent tout bas. Merci Jonathan Dar je suis au même langage là on est là vraiment plateau. Bonjour, bienvenue Liliane Yago. Bonjour Diego. Bonne santé. Bien. Voilà, c'est un plaisir pour Mayo après comme la Kyo, tu es un partenaire sur un mais tu es la Corée les cas, tu reçois vraiment une émission où tu reçois mais les autres vraiment hommage avec Jani, tout le monde nous a pas mal journaliste Oyo, Batika qui m'a morsala, Batika qui n'a côté qui m'a rebellé, ok pour passer vraiment nuit à jeudi à vendredi, mercredi à jeudi, où il y a encore il y avait Jani, jeudi à vendredi, excusez, où il y a encore il y avait Jani, d'abord impressionnant. En tout cas, tant que journaliste, on n'est pas là. Non, je ne suis pas journaliste. Très bien. On doit arriver partout, là où il y a des éléments, là où il y a des choses à dire, des conseils à prendre ou à donner aux autres gens. C'est pas que na fanda na obatama, c'est un grand frère, pas un grand frère de la famille. Un grand frère tant que Congolais, nous sommes Congolaises aussi, donc c'est obligé qu'on parle parce que Aza moko ya fi enseigne sur fierté na kata théâtre a édifié biso na ba conseil ebelé autant c'est qui côté makamba normal ezaki parce que boni ka teza ki tango ko finde to le yambaye ce que ezaki ki comme zoyate là c'est autre chose mais place matanga ninga ke salema on a toujours quand on a quitté tout na ba réunion on a toujours na ba théâtre on est bongo na place matanga eza na place au Jania bando c'est la théâtre fait combo ekiminga de Tchétchéri ozara wana tufandara je sali ya momo moko ya kati ya ba théâtre ya ngambu ya équipe ya Chic Shop tozara vraiment donc j'étais obligé de partir. Voilà, mais j'étais obligé mais les komona peut-être Baba peut-être Madilundi bando se nommé diwana ya ki lokola kaki na matoyi. Je suis trop fier d'abord. Oui, pour moi, je ne sais pas si c'est Salima. Très bien. Mais pour Nanga, na yebité ceux qui fait Salima non, ba théâtre ba héros na biso to yepena ke ba komba makasio akene poto akufina. Na yebi mélodie to zaki na Braza, ayaki Angola et il y a qui met poto, c'est trop fort, ça pèse hein. C'est ça vraiment qui mettre pas ya kufa awa la poto. Je sais pas trop. En tout cas na évité awa kuna. Très bien. En tout cas na évité parce que ça bané et puis tozaki o tozali l'autre poto tozonga pe na lisolo wana. Soka kufa ki awa, je sais pas mais na yoka matangani api. Soka kufa na poto quand on est yaté. Je peux dire ça en tout cas je sais pas trop. Très bien. Mais comme on a Jani Oya Koufi à 2 jours Maxi on a évité comment on a porté à cœur. Merci Maxi Bondoé. Très bien. Je n'ai évité moi si on a évité na moni été. Je sais que je sache rien au dimanche. Évité ce programme est changé. Maintenant na moni été. Ce n'est pas facile ya osala wa sali atanga na koki osala ngo mais non comment tu na niveau wana. Dans quel sens je dis dans un place dans Ndoloba honneur au Bapesi Jani Jani a coupi il n'y a pas 1 mois il y a matanga ouais ou mais 3 semaines pe pour ya depuis Jani a coupi ba beti mbela ba c'est maman encore et
batakuna bayambi yango basali ofaki basala eye pe tozwi yango eza pe na 50aire c'est-à-dire akufi na honneur moto akufaka te po tolobaki honneur mais quand même ça s'est bien passé il n'est pas négligé il a été négligé na bomoi mais na liwa te. Et ça tu penses qu'il a été négligé na bomoi? Oui azalaki yango très bien azalaki yango je veux dire quoi par là. Maxi abeti mbela nazonga na mwa muke Janina Maxi wa ndolo bana sauté bon oui Janina Maxi wa ndolo bana sauté suite ya mwasi ya mabewa za labri oh là là oui Maxi komona ba pasi o yaya na yeba ndo mona akatsa ndako labri ya Jania ke poto pona labri te Jania ke poto na be fort na mo bali o bato bakoki ono bale yo ba makango musumu to bengisa ke mais on soit akoma na poto là qui n'est pas dans musala pour production on soit comme na poto il y avait toutes les catégories de femmes OK la brine en telle maté ya Jania mbinga il est beau il est lancé on est si qu'on fin d'été voilà les boumos vous comprenez aux ânes qu'on sait qui c'est soit bien stressé ou stressé soit bien c'est que donc mango bomo que tu peux pas c'était vous comprenez ngata na kanda modèle mobile na ngai place au 600 avec que na beti boy ya go lancer malgré c'est à distance mais avec que non c'est ça très bien c'est ko boni au bobando za ni place moko ya Jani atika tout parce que quand la brine a qui a coûté ya Jani a foutu la chambre te mais ya Jani atika ndaku to pe basi ya malonga ko leka la brine andima okendo foutu la chambre o biso to ko benga studio o ba fanda na la brine a considérer que la brine a qui asa malonga te ti le ba malonga te c'est nini ti le ba malonga te la brine a kamukie et pas basi ya minene o peut-être bakoka ki koza na Jani oh basi on appelle balela et so na zaina ngata la brine et na za na mobali lokwa Jani Fay très bien mais Jani Fay atikala ko koko mandumba te aba na passe na bisengo na fanda kada mwana ngokasi na bikoko tozala banjo bota mais mamuni sozolo bana même temps atiki ki pe mwasi awa marié ou wapi peut-être ya no beta l'histoire 15 ans passé tes lo aussi là déjà très bien ya Jana zaina alliance te quand moi na ngati na alliance éternelle tout ça na moko na mon alliance. Je n'ai pas vu. Je ne sais pas si on a mon aime mais je n'ai pas vu. Et moi, c'est le bac qui na émission tout le monde qui par téléphone a bien trouvé bambal me soucier à nos élèves Jani. Bon, je sais pas confirmer. Pour notre temps la réalité, na Zara place à raté, na yébité. Mais il y a Jani déjà à l'on a alliance. À combien il y en a la bruit. Moi na wana, oza émotion no lobby. À mon Jani, t'as vu Jani na ba photo. T'as vu Jani na mon téléphone. Très bien. Kolela moi na on eza passé ya papa na ngamo boye na mona na théâtre na yebi na téléphone lelo le na mona ya bon moyibona ya mbata na yambi koli très bien mais moi na mao ayebi papa na parce que moi na botami ti ba boti su ya mi ba eza na yebi papa ni à distance karande ba ne belé mais ayebi que ça c'est mon père Liliane Ngola oza parmi bateau lelo na carte internet faut que tu le dises pardon zela au sorti un placement na ina expliquer Maxi asali émission a telemeli pasi ya Jani oyo la brine abandaki kosala yaya na ye yaya ezaka obobotami na ye te yaya waza mokolo ya yaya Maxi aleka tolanda baémission wana babrite baémission wana ezali la brine adiaboliza ya Jani Fay il faut répondre la brine ya Jani aleka anyata la Maxi asalela émission oyo ki pena ke été atanga pe non ki nanga ça la brine muta pour ça qui vient ça oui et ça là qui Maxi et Jani ba komiseka très bien nzamba ebinda bongo la moto lelo Maxi a commencé à rendre de Dieu soit ça qui car en étape peut-être biso tout ça to sambela maintenant to komi côté Maxi azate to soit na Jani te ki bon nzambe ndezo si Maxi wa yebaki abenda ki litoi yaya soko continue ato yilinga nazaka aleki bima na nzela o yaya yako fanda tananga na futelo ata chambre voilà de Marseille bité que vers au kufa et souci kaka zo bunda yaya Diego Milito Diego le mignon s'il te plaît très bien pardon vraiment na fin na fin du so boti mwana moko
ozwa carte mo ba peso par rapport ya mwana en attendant résidence bino comment botier liboso botier mibelo botier misa ta carte wana eza te ya mama mokanda te nazongi no na stress na mama jani indumba ya mwasi eleka makasi oh là là la brine baba tika yo lala en hôtel te la brine ba lala ke na kata ndako ya boti bana jani oh eza hôtel mon côté c'est grave eza hôtel mon côté oyo la brine ke la hôtel ayamba mibali tout na kata ndako wana ndako banova na Jani fa ata Jani akendaki loko changer ndako te tango azongi sanga ezalaka ti sanga ezwa tina mokolo mwasi otambo mabe sanga eza ah bon ebe ngana moluba et pas biso to be na ochibao très bien mwasi atamboli mabe ebeta mobali mobali atamboli mabe ebeta mwasi ni wa oboti ko mema mama mikanda ko boti ko mema opo na mokanda ya mwana tete bomo na peke chibao peza mabe peza otamboli mabe ebeti mobali akufa beto mobali ozonga aola beto o ezake mobali azonga azolala eza mbeto yo lalisa mibali na même beto wana janya salisa bato bazoloba ke même si moweyi bato lobaka mabe bolamu ya moweyi mais peut-être pe ve Jani pe anoro stressé pe te ezate babi ezo condamner trop la brune ezate attaque moi si ya Jani so ba nyimba no balanga mabe par rapport à ya Jani na omona ka mabe peut-être ya Jani ça en Kinshasa que abalanga moi si mon boy na alliance azala pena mao et puis après oui ça oui a stresser la brune te le kutana bien ah bon na bande na bi ya Jani atika babomengo atika nyonso tu o ezaki malamu atika tika po azwa moi si o yo achaye tout monde ngota na Nigeria on s'attambole mo babe na Nigeria kuneza bongono on s'attambole mabe ba massacre ata wenzo ke so batali pate babando benga no bongo la brune ba benga ni te kwani ba boke le so ina kasha voilà to komisko wana to kota vraiment na kati ya mozindo to lo batu o c'est que les gens disent tout ba na lo lo ke vous êtes parmi ba journaliste ou soit ba bato sur les lots lobby internet mais aussi là ba dégâts surtout par rapport ya ba propos na yo les vérités mais yo choqué les to mona ki vidéo ya la brune ba bengana qui et pas famille to be on va cousin ya Jani ou ba boya ki mon accord to mona ba comédien mususu pe baza pour yango on ba 2 minutes pe ba sali ba émission mais yo susu yo to mola su likambo yango ba tuni ba émission sali otomoli yango susu juste en père makasi qui au condamné sur la brune il fallait pas bengana ye blo no sabongo mais tout moni quelque peu journaliste pe o ba no condamné la brune mais tout moni ba ko a raison ba ko côté la brune nazaka liwe ye nzamba batila ye ba o batila mais comment ozo insister ka likambo na insister pour za mabe ya mabe eza mabe ya malamu eza malamu to komisa mabe bolamu te to komisa pe bolamu mabe te so eza mabe so eza malamu ya malamu bandeko ya Jani wana o yake ko fukama ke bayo kelemawa eza ba même bandeko o abengana na kati ndako ke bo bima na bomisa bana nga ba okende classe nga moko na kofanda na seko na lela mobali très bien il y a pas un mois que ya bengana ba na kati ndako tout le monde avait vu ça to ke na makambo mabeta ya to ke na makambo bien to sango ndeni poni bon tala tout journaliste d'ici à Kinshasa on contredire un faux journaliste très bien. On n'encourage pas le mal. On n'encourage pas. Yaya, tu es bien de mibali banukate potolia. Nga benga biso basi to banduki. Non kokate lo kwana la brina sali non kokate simbate. Diego, oyebinga lelo to yebinga. Oyebiso na lingi na lingi so na bina boyi na bo. Et puis so na bina fandi Diego, na boyi na lingi makambo mibali te mutu pasi. Na fanara nzorata fanara yo yebinga na chaku mutu musuke na cheka yo Diego yo yebinga na kumba mana sima sentimenté opo jona na car jona la ta bijou jonte influenceur ngaite mieux vaut na lia matembele mena na kini bien dit vous comprenez bien dit naza fille o teke mobali pia ngaka mbongo pia kanga yango emema biso na mabe mokolo ozango saki ndumba
mukolo ozango oloba lelo mobali nanga zango te tikana ke koluka kuna po kuna na zoa o mema maladi wana ko moboma mama foye na yo wana bana no babanzo bela wana oluka ndoki azate tu es la maîtresse ya babe ya kati ya foye na yo elle pensait hein vous comprenez yango fanda tika nzamba bundela yo nazui na lié apienga na sepeli ezate eza kwa zangi yango nazui te pourtant eza rapia nga très bien mais soko komo chakaka na kene pa muningana na monaki ya za na 100 francs ngana na ngote na linga pe wana po apianga te esa na catégorie na la brune azali na catégorie là azar par rapport à quoi après jani ando ça la tête il y a des musa mando pas longtemps il y a ando ça tête c'est quoi monnaie que na linga kuna na 100 euros kuna na 50 euros kuna non kolula fi wana pa bibana 4 mibali tikanga pe na zana 4 mibali kolula diko nga bato bazelela nga na YouTube oya bamona buzoba nga bamona ngoti pona tambola na droite exacté na yebi oloba très bien na yebi défense na yebi pe ko finga makasi na yebi ko tcha classement na ndumba te na préférana et puis modèle na linga karo so na ne loko sa te mission exact nga tambola valga te na torsionné pe karo bien na che oreille na nga na sepu ya karo ko tatanga olena ke tambola tambola okutana libako okutana likambo e beto libako na nzela o isani la prime mais tu appelles la brune même bien les billettes à part oyo bazolo bakia la brune ani te tu regardes bien mon bien les billettes mobali en face andako a fêté la anniversaire na kati andako ne jani na chambre camarade Jani wa bimina etike na mwana bébé 5 mois nani c'est grave papa moko banda ko uta poto aya kana bilokos ana Kishasa côté la brune balinga na tatana amema Turquie ba keso babilo ba komi kuna ye mwasi akimi mobali ba yebenga mobali wana ba kombe robima ayebenga mobali na ke niveau la brune na osa kindumba awa pas moyen mawa oyo nde bomisi ya Jani mawa ayoki ke mwasi andumba oyo azana na Turquie te na Grèce très bien et si que ça tazomona passe tandis que mobali mususu atindela ke mbongo ya ko survivre mais en ça kindumba ola tsa Jani ke na lingio na oya poto na yo ya Jani mais bolingo eza passe hein parce que so na zongi sous na ba brut mususu na mona côté ya Jani alobaki abala za marié na zongi pe na ba brut la brune abina e poto na mobali te olingi na lingi olingi te na olinga te eza ba biloko ya Jani déjà kaki akapte c'est méfier non c'est ça pour mon niveau ok ngai nde na zabona kotikala ko lobela la brune te larme de crocodile à mon que je suis dans un pays seul ok lelo atana zui likambo congolais montant yo côté là na côté peut-être ba mangala mususu baza kuna o baza bato te po muta maboke moko to ko côté ne maxia lo ba cracher pour ba cracher mais likambo zo bimsa oyo lelo to moni star na biso pe oyo ba tchana ba miniature ou atebe kaza camarade ya vient na biso Jani mais lelo bozo coller ki yende yaza parmi bato yo ba mimi PV Jani na liwa par rapport à relation ya ina la brune na ebité tant ozo mona kamone zo kino zo parmi bato ozo m'sapeli kamwana keno camarade ya Jani yende lobby il faut être intellectuel et non imbécile au fait combat mutuna ebimité pourquoi les gens ba tchana na miniature il y a des journalistes et des journaux. Mais camarade Azar, où est le la brune? Bien sûr. Mais tant que on va aux Ilonga Boutomo, Bobachango. Bochaka y est quoi? C'est que bon, bah, il pourquoi va au Tchaï. Ma camarade Jani, vas-y, belé. Là, il y a encore à Jani. Papa de Vos que je te salue, on va Nzamba Pambola. On dit, nous, Tika Moussala, n'a côté, il y a plein encore à accompagner. Président As, à Salah. Et puis les convaincus, azo banzo ils ont dérangé moi mouké. Mais aïe. Président Hans, on est belé. 2 minutes, ça va. Aïe. La richesse, ça va. Aïe, bango tout va marier. Domazé, atikaye, mais pour ni par amour. Vous comprenez, c'est pas facile, c'est pas donné à n'importe qui. Combien de bateaux pour toi atikaye? Pourquoi n'a pas quoi défendre bango billet?
bafuta mbongo ndam akosote ke bato poto to bayaka basomba billet cacheté badefaka billet bayebi ko kuna osaka tokata ndambo baofuta. Mais pourquoi les autres ne sont pas venus? Peut-être bazana incapable ya il peut remarquer l'absence ya mutu moko ya bato belé ya mutu mo ndeni. Est-ce que na salon ba yi la ke fa zala tout le faut qu'on se le dise. C'est ça que je dis. Viens à pour Firenze. Bandoro zela il fallait ya king babi ya za parmi artistes oyo il fallait accompagner des ah mais dis pas ça. Mais même pour la Moussate mais quand même ça la fait bien. Pirier penza. Anga la Moussate parce que des sons vivants bandoro bana sauté. Obi? Bandoro bana te. D'accord. Alors la Moussate en zone c'est bon moïte. Tout ça marche en arrière et qui est de qui vous forcez mon tout que aya soit les meilleurs ya soit ngaya te oya te c'est ça mais ça dit bien te na tout dit ala musaye ala musete ala musete ozane loko sa la janite azane loko sa te que osoka ye mta so ma nécropole osoki ya ye mta ozo ba corbia to ba business to emema batna matanga te ensani ba comédien ba ye non. Ba comédien ba yeto ba yete. Comédien nini atombo musapi abina obimisa dibis. Azate. Bolingo kaka muru wana na tiki musika na ye. C'est ça l'amour. Bolingo wana l'amour. Président As na mame pela bando lo bana toyebi guerre ba sa baleka non. Moi on m'a condamné parce que nazala pour na As de début à la fin. Très bien. Na côté la ye e bandeliti na suka mikola théâtre ba benga yo. Ngana bina kote la ka as balobani te bayambani te bayambani basekani leki abimisi mbongo pa pesi ya na ye obolingo ya kati mutema bakoko mona pe sabino mete kara ça dépend mutema mutu après yo sani na mutanga jana ayo soma cercle aw la musaye pourquoi déranger batuke yé kaka ndi fagazal moi je trouve pas important. Je trouve en tout cas. Mais on dit que la mousse sous bas suspense sous société au bas par rapport il y a aux autres internet suspense et ça est belé. On ne veut pas parler avant qu'on enterre Moutunabiso. Bah suspense et c'est belé. Il y a ça change rien et ça n'amène rien du tout. Bah oh bazaki très important. Bah oh tu as une poste au monde à tout le monde bango. Mais la tournée qui est parce que dans l'année mission au salaki aux zoloba obi qui la brune aux qui les papa aux obi mana camarade il y a vient mission Gianni aux quel est le roi qui me PC le roi la maman Sido Bonaboy on dirait tu connais quelque chose parce que notre mutumoro a benga na poto abi ya bola micro ba pesa matière na poto kuna fort. Quand je dis na tant de bando Sabino non de maman Masrido. Ils ont kaboué. Autonomie à Golande, ni n'est-ce que non loba. Au moment, important, on a essayé de on a passé bien temps. Ce bien mon bobi, mission t'es non, il y en a bien c'était. Oui, mais c'est qui est. Ils ont demandé mon pays, on a vu ça. Sur la politique de l'Ivoire. Non, le bon. Mais tant que moi si, pour que Blora bon ok, tu peux confirmer mais des oloba ma la bi la bi camarade avec tant que moi si, est-ce qu'il faut ça là bas niveau. Ah ça Bondo oui, ah ça Chelsea. Tout ça zandumba il y a Diane ça coller mais la brune on kabilo mo boazo abadiku na aja Diane ozonde on ko bolingo makasi ya sanga bolingo makasi te on a malibanda pas jusque là ndeni ndumu nga batu babomba bakam on ko bolingo makasi ya makasi ndeni ya makasi ndeni balembo la ko sali koti na mutu o mona bolingo makasi ya mwana ino sakola ki makambo ya makasi après matamba mais on dirait que moi mi souhaiter la brune et le nglote logo lokuta donc la wana zulu ngote logo batembele esali bango pasi lokuta po ayebi siko ke papa mwana wana oya janya banda ko mema to yebi déjà ayebi ke biloko nyonso wana to ebima na olingi ndeza bo ebi te lo baba ama ekufela mbwa mopaya nda ya ko mela ubanga tie ubanga nini na bomi mutu il ça na bomi tu vas proposer de tenir aussi vers la personne ça bien la personne on est la brune la personne a mutu ta nyama na kati ndako no fana mobali ata to bake mobali yango pesa lobola te on a na mobali mususu na kati inga no kokana na te
ata nenga mo iboy na ko kate o mobile mo bengo ya ko ya mobile na benga e on na vidéo ce qu'on a conseillé taka ke amusika ngana awa mais chaque fois chaque minute na vidéo surtout ma bien vidéo na ko sa ni oncle nanga na ko kate na trahir est-ce que boni oyo mobile nanga na chambre ba beta nganya takansi na salon te na ko kana te ondoki moi ça bon encourageant. Mais si c'est réellement molo ba pourquoi ya jeunesse a supporter maramuno so bana nalingi bana ngai bana na ngate ko la bana tanti belle sœur na biso grande sœur na ya ko faire na poto tiki bana 5 mobali ya sana mukanda te moi c'est confi ba ba boto la bana ba ki social moi na maman kwa sa ko la kaza na 22 ans a déclaré papa les lois résident na Paris na bana wana na kati na vous comprenez il y a la brune des spirituelle mais akeba ba jani baba yandi ba yandi soka tika na sengleje na ndawo ay ba ke anaye jani mobimba au tubele sale lokwa liboma oloba soko landi ba voice musoko tazoloba ba bosunga ngana loba kasi oloba nini na ntotuni yote noto yebiso bimisa makambo to oloba pourquoi mais ya ba ki ayebi liwa jani te est-ce ya ko boma ya jani bona boy na vidéo na ndolela na lobi loke belé même si a camouflant wa kele mutu bilamba libando bomi mboka libanda obomi tu boma ki moralement obomi très bien bon tala natika ba o na bebisa kuna et puis en bas mort a plusieurs fois au boka bilamba oboma déjà afin d'aka na molimo baleki na ba petit na ba kenan o ba senge to zuelo ta chambre et puis tant azonga pas la brine à kosa atika no yebisa mutu te kazonga pas la brine mutu bato ba surtout kika ke azana pas la brine oh lui azonga des spirituel mais ba ke faire genre parler na ye voilà azonga kwa kindoki la bonne keba famille ba jani pe baza mais ba aussi na bilamba tout le monde bilamba était c'est quelque chose c'est bon bilamba on ba tiaka po bino bo filmer bo mona ke bilamba yaki bana ti biso corps to zena ko so mona corps yaki bilamba ba tia supo bo tuno bo yaki ka valise mo po biso to bota maka tamba tiela mababa so ya jani banda umela 16 ans ka valise mo to lingi te la famille quand même la famille yaki et attendez muto ene divorce na c'est un divorce pour divorcer sécurité na même bagage à janité son cousin venu na c'est un cousin na pour cousin na ba tête tiki bilamani yete non le quoi non bo yambi muto mon côté o yé d'accord donc vous n'avez pas de confirmation ezaka bato nzala o baluka ba matière bato bazanga ba matière mais ça bon ba prend enterrement na ko bimisa ba bombe moko ba bomba ki mpese oyi ki mpese zanan vraiment ki mpese pe mpese zanan to tika na matanga ba silamisi yo ba vanisi yo kimia ba demoni prison les ala na papa mal Nana papa mari je t'aime. Ya mayo to beta kinini. Papa mari na mayo ko tsama ba rankina. Na bien. Ba mboyo ba bisu tu yondi ba kiwa caché moko boya pe ni papa mari pa yambio précisément mo na biso mbote sikozala yambelio avec amour. Mais nous on ngai. Ande kwa sila. Na mama ni. Ande kwa sila mama na ngati. Nous boza maman on. Tonton mari je t'aime tonton mami ko ezanga je t'aime. Oh tonton mari je t'aime. Et Amélie na yemo etonaki yo. Ni. Et Amélie papa mari. Na za mwana na ye. Oh. Mon grand-père kuto ya mbinga. Boba otakeka papa mari pote. Oh mais koko lombe pa ya mbenga. Oh papa sobe pa ya mbenga. On m'a otakeka ye. Na pesi nzambe ka merci parce que c'est que je dis, je n'ai jamais dit quelque chose au hasard. Très bien. Na loba makambo o eza. Na sepel ka pour moi c'est ma stilo. Ya ki mpese. Garçon na imbécile ayax aye alobi andimi siko ke makam na loba muto ayebisanga papa mari te je vous dis et je répète muto ayebisanga ya mayo oh ya mayo pe kuna sala vidéo avec après matanga Josana ye bombe anatomique tona maki toza ba kunda kindingu ya mayo na ya gola na plateau c'est que mambe
c'est que mabe makasi. Et là, on y bozulu kana moi sabat. Moi ça on est. Moi c'est. Ngana to imuntu lo bien. Moto ni ngana ba yi mpese. Parce que bolu kilengi na makamu lelo ni bolu kake wapi asa nini? Asenga pardon. Asenga bino pardon. Oui. Par rapport à quoi? Par rapport à ma mnyonsa. Et baby c'est que ça mutu. Mutu monani. O do solo ngana yo batali biso ba yeba to mutu. Mutu nani ngana lo bela ki mpese. Yo ebi ki mpese. Ko si nomé de mutu ko meze répétition. Eza nani yo sko yebi ki za bon. Yo loko obi na surnommé. Yo sko ya vérité za nani. Et to boy ko la musaba guerre mususu to za des. Oh, ngana obi ki mpese. Jérémy je t'aime. Merci Noé. Oko za bien ta lubi ma gag na ye. Mwa. Et na sepela na Jérémy so abete lo refanda. Sido. Bon Marcelo bon ko yata le couleur bien na boda jaune bon Marcelo. Na so la orange. Marcelo. Eh, pardon. Changer te hein. Na changer na comme mobali. Biso ka cette pèse ndeko coach kuna ba osila misayo. Na za Mandela. Oh, to bundela ka leti mo. Na zo bundela na za soldat na mo butu ya babakuka. Oh, tio ya ka mutata na libanza oya pa bango yo ya gola yo komelanga awa kaka ke tina komaka. J'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps là, tu merci vraiment to ki na biso na suka émission. Je vous avais promis qu'on aurait une émission autre rolobela fono makamo après enterrement vraiment il y avait une émission Janine, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Mais une question, tous on a mamuso, les deux on ba finga, on a biso mao, bazu ba ke mao yoko lela ya Jani Boité, a kolela e. Attaque moi si a kolela ye. A olele ti suka. Les amakasi. A kolela ye. Ye na Jani bakuta na théâtre te. Ko ba lingana. Babandi bolingo na bango ndewa mama théâtre. Ya kosa Jani te, Jani ba kosa ka ye. Ko Jani esa ke na ke tourna. Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.